Voilà, merci Matondo Mingi Bino Botbozolanda Biso, na Congo Bopeto, pe na Africa Telema TV, partout na Mokili wa Pesika Bozwami na Europa, na Amerika, na Asia, na Océanie, et puis en Afrique. Yabino ndeko ladi kandeng bo mesana kolanda ye nengai asola kanabino et na uti ko yamba ya bongo yangai ndeko ne ment pas fils du soleil o pazali moko ba panzi sango to me ko sola na makai o malako o wapi mfumukimbango aloba mais ezana bandeko bele ba ko comprendre te parce que lelo mundele a koti tellement makasi katina loposo moyindo o wapi to ko sale fort ya ko sola to me ko décortiquer notre barana lopoto ko bimisa o ezali réalité parce que tozolinga ko vivre dans monde réel tango la linzale pa na yo o ba ko la linzala parce que bimaki no tendo ko lukate pour muto abimaka ndo ko luka ne fiske moko azwaka yango et pona ko kinelo mbango ko yamba ndeko fils du soleil ne ment pas papa mbote mbote mingi papa mopanzi sango. Voilà, yo pozali mopanzi sango awa bandeko bazotalo déjà esika wa bazwami na France, en Angleterre, et partout dans le monde. Et tout le monde a si je au wapi. Pourquoi Batu balobaka? Pourquoi Batu Bametunaka Baindo Basambela bokoko to bakoko na bango? Pourquoi Baindo Basambela bakoko na bango? Parce que tout le monde a lelo Baindo lelo bazana ba différentes religions au wapi et utekeli banda ye koti et vandi. Et parmi Kosambela na bango ba trouver un peu la solution. Mais to linga to soana pourquoi le lo komona va mon koyé et va wana yé et c'est reconnaître ba ancêtre. Et je senga ba ancêtre. Et je solo saba ancêtre et ba ancêtre on a besoin agir. Raison ngwezanini. Pourquoi moto moyindo asambela koko auto ebike photo sambela nzambe photo sambela Jésus. Matondo mingi tata mopanzi sango na kopesa biso maloba to tondi bino botondi pe to tondi botondi na baebanso bisika binso bozwami bo mesana ko ya kolanda biso lelo to yambaka kasi lelo bayambi biso e kozala mwa pasi mais to kobunda de façon to koya na motambo o biso to tsela ka batute pona nini moyindo asambelaka bakoko na introduction na lobby mundele a piéja bisika ebele makambo ebele ya onde sali ke toza na kokoso lelo en un mot tokoloba toza na kokoso makasi pona moyindo asambelaka bakoko te moyindo esengeli ayeba kosambelaka bakoko oyo ya ye yambo tokoba na kati ya réponse na biso koko azali nani yango esengelaki toyeba koko akoyo kozala mobange kasi mobange nyonso akoyo kozala koko te. Donc koko azali moto oyo abotami na écart ya génération moko ya mboyo ya neti boye entre yo na koko na bino eza na génération mama na yo na kati. Donc oyo azali kolo mama na yo azali koko. Donc ba koko bazali baye wana tango babotami soit après génération oyo ye kolanda azali na bomoi to akufi kasi to komaka kosambela bango mingi tango bazongaka na mokili ya molimo o balobi liwa tango bakufi tango akufi azala na misala ya malamu azala na misala ya mabe tango akufi akei ko rejoindre mbala moko bakoko o tokoki kobenga na lopoto ba ancêtre siko pona kopesa e ya nona motuna otunaki pona nini kasi tosambelaka bango pamba te na bonzambe ya bayindo na spiritualité na biso le monde est divisé en juridiction. Bozo comprendre monde ekabwami na biteni na kolobela ba monde mibale o tozali nango toza na monde spirituel et puis tozali na monde physique. Ce qui ozongi na monde spirituel yango eyaka avant monde physique. Pamba te soko ozuli kanisi ya kosala bik ou bien ceux qui osali bik yambo omona bik na physique c'est que utaki wapi na makanisi ozui idée na sala bik osali bik emonisami na miso ya bato
tout comme le monde physique oyo tozali komona oyo, le monde physique, le monde politique, le monde administratif, le monde oyo tozali komona ezali reflet ya monde spirituel. Donc nyonso oyo toza na ona physique na spirituel pe ezali. Bon sosola. Siko pour l'Africain et pour l'homme noir na spiritualité na ya kala d'avant la colonisation, toyebi ke Nzambe aza mosika. Dieu est éloigné de nos problèmes. Donc, on n'est pas obligé à chaque fois d'aller consulter Dieu. Mais yamboto comme a pene ya Nzambe, eza na hiérarchie. Entre autres, les ancêtres on a odi kotanga. Donc, to sambelaka, bakoko, pambate, bazana kati ya hiérarchie wana. Monde physique auto monaka nyonso bien auto to appréhendaka bien toza na maîtrise nango soki na pesi kaka exemple esika ofandaka botika na lupango tata tika tango bozi problème parcellaire quoique le Congo appartient à Joseph Kabila aux makolo directement pas Joseph Kabila te aucune affaire foncière voilà parce que bon balandela makambo évidemment ozi problème moko songolo ya santé ou bien nini okende et pas ibaye basengela mina yango. Donc le monde est subdivisé en juridictions. Voilà tout le monde physique. Si on a un motuna, ce qui est monde physique et le monde spirituel. Bo kabwani o eza na monde physique, na monde spirituel ezate. Ka motuna to tuna ke yom to expliquer biso. Donc na zong seli yango po, d'emblée eza neti anecdote. Bo sosoli sami. Donc lokola toza na juridiction a toza na hiérarchie. Tout comme dans le monde spirituel, tout ça na hiérarchie. On va expliquer biso parce que baza na besoin de comprendre. Hiérarchie on peut moni et là peso bo mamokeli ba terme auto koloba parce que ngalo bango ke moto mo ndaza zo baté. Ba poser ka question mo thème ba tie français ngo boye mais so yakina lingala me bana ba le karana ba 10 sur 10 wana parce que to me ko sosa to me ko loba na lingala pona ni moyindo assemble la bakoko. Aujourd'hui, le monde déjà subdivisé en deux parties, monde physique, monde spirituel. Donc, mais autre soit déjà deuxième monde. Donc, bateau wana balobango na sens mo peut-être pas bang sa bateau oui, parce que avant to ya to zalaki. Petro kende. Pour biso pe ba benga biso bakoko. Mais faut to tambusa bien na mokili pour que tant to kende kuna to servir bato bazana mokili. Ndé bakoko bazo sunga biso, ba servir biso. Tout me ko lobango bien. Bato belé ba yebi bande kona biso ba musulman ba yebi ke so sambeli bato na bango wana na yeba pena makamba ba musulman bien te na za na maîtrise na ngoti so ba Mohamed so ba nani wana so ko sambeli ba résultat ya ba mama benga ba Ramadan ba za ba sambela ba nzambe na bango so to beto landela ngo ba nzambe ona ba zapi ba koko parce que ba existaka na bosuni boy. Ba chrétien pe basambelaka Abraham, Isaac, ti suka film Jésus to ebaki aza mwana nzambe, mais lelo Jésus comme nzambe. Je crois bien on a mutu to ayebi réalité to ayebi. Et Jésus a existé na bosuni et puis akufa azali koko. Mais biso koyeba ke faut ko sambela koko, akoko neti ngape na sambela koko na biso. Neti kaka nzenzi pe na kufa donc kaka kisita ngai siko nazo sambela ye. Ye wana penda. Yango mitune zali raison ko sambela ne bolo bo santu nini o eza kati na bango o ko servir biso ba to za envie par rapport ba makambo to za ngo posa neti ngabo na besoin za na traiter problème moko boye awa na ke no sambela bo santu nini parce que tango za na envie peut-être za kine ndoki ngolo ba ine bandeli mais ke kono sambelie solution ezwama or to ebika Abraham le parrain ndenge livre comme la biso sur histoire wana Jésus-Christ mutaba ya ba miracle ndenge tomoni ba komela biso kote kuna mona Mohamed yepe ozolanda mais koko na biso to yebike yimta ngala alia ngala mais komi kuna to bando ko sambela ye na ebite mekano ko sosolisa biso place wana moto moyindo akosambela ancêtre ne na base nini na ba donner nini ou est important pour bat bayeba et puis relation ni que ça là que tozala entre bango bayeba kufa na biso toza envie pour tozala exaucer na ba problème na biso.
Matondo mingi tata journaliste eleko o penze zali eleko ya kopesa pole to ya ko éclaircir ndengo lobby matondo mingi na mutuna na yo mutu nyonso yeba yango lelo o azali na nzoto physique tango akufi ake na monde spirituel à mati niveau à mati niveau voilà tango zo kufa kaka o mati niveau pona nini na nzoto ya mosuni oyo toza na misu mibale kasi tango kufi ozongi na mokili ya molimo oza lisusu na nzoto na misu mibale te emoneli na yo échanger to ebongwami ozo comprendre biso Très bien. soko kepa ba musulman ndenge bandai koloba bayebisaka bango nini tambusa bomoi na yo malamu a na mokili pamba te lobi soki okufi ole omata niveau bakokitisa molimo na yo na ngulu or ekozalela yo mama mingi pamba te de son vivant musulman aliaka ngulu te au sentir que liloba wana elobeli déjà une certaine hiérarchie. Dans le monde physique ndenge toza boye toza na hiérarchie na biso. Ceux qui sont dans le monde physique babenga bango banani les êtres vivants. Vous comprenez? Et na kati ya les êtres vivants toza na classe totangaki na botanique, il y a les plantes, il y a les animaux et il y a les hommes. Totangi biloko misato wana. Les êtres vivants sont bozonga na cours na bino ya botanique boromona eza les plantes, les animaux et les hommes. Kasi ngai lelo na kobakisa toza na 4 éléments na kati ya monde physique. Wana eza mundele mutu atangisaki bongo. Te ezali mundele te na oloba Non, oyo non, nabi wana les plantes, les animaux et les kasi saka réalité science te. Na zong si bango pamba te ba mona réalité o bayebaka déjà kasi bayeba ko sosola yango te. Pourtant on appelle ça li solo ya musulman. Musulman alobi nini? Tango kokufa soko tambolaki mabe ole o mata niveau ndenge na lobeke mutu so akufa mata niveau okokita okozonga na nyama. Okozonga ngulu. Or soko zongi ngulu kozela o mama mingi pamba te de son vivant boye musulman aliaka ngulu te. Yango siko nazo te ayo matali hiérarchie des êtres. Pour ça na kati ya monde physique toza na ba être vivant. Et ba être vivant na classe totangaka misato. Les animaux, les plantes et les hommes. Kasi ngai leo na oloba à part les plantes, les animaux et les hommes toza na auto bengaka les élémentaux. Vous comprenez? Les éléments neti mabanga. Mabanga pesa ba être vivant. Donc na hiérarchie na mutu azo trôner au sommet na bango. Toza na mabanga, banzete, banyama, to pe bato. Yango na soko zongi pa musulman tan ba loba okozonga nyama, c'est que nyama azana hiéra na échelle ya C par rapport ya moto. Vous comprenez? C'est que nzete azana échelle ya C par rapport ya nyama. C'est que libanga azana échelle ya C par rapport ya nzete. Ndenge dans le monde physique awa hiérarchie wana ezali, dans le monde spirituel hiérarchie pe ezali. Donc na kibokoko na biso yambo moyindo aya toyebaki ete nzambe aza musika mais yambo tokoma na nzambe toza na ba ancêtre. Yango na komona losambo na biso topesaka yango na ba ancêtre bango nde mutu bamemaka yango epai ya nzambe. Et na kati ya ba ancêtre wana tozali na deux types d'ancêtres. Tozali na ba ancêtres familiales, hein, les ancêtres des familles, et puis tozali na ba ancêtres communs. Ba ancêtres des familles o to bengaka ba kulu. Donc mutu nyonso nde o to tanga kaka nani? Nkaka kisita nde aza bongo aza ancêtre des familles pa na bino. Aza ancêtre des familles esengeli ko belelaka ye. Esengeli ko bengaka ye pamba te so tali mayemanso oyo ezali ko sala ke mukili na biso ba yindo esimba te eza po to bongisaki ba prérequis wana. Donc on nazo lo beza ba préalable yambo ya koyeba manso ya manso esengeli koyeba nanu oyo nazo loba yango na eleko oyo lokola mfumuki mbanga lobaki akokotisa boyebi na bilenge bakotangisa mikolo maye
oyo mikolo esengelaki batangisa biso bilenge. Donc les ancêtres des familles o babengi bakulu, et puis tozana les ancêtres communs o to benga bongo banlongo. Donc lokola na oti kotali so hiérarchie o ezali na mokili ya mosuni, ndenge mo pe na mokili ya molimo hiérarchie wana eza. Donc yambo o tutamba na moko nzambe to pesaka pa na bango, bango mutu balekisaki bomoi malamu awa na se. Et bango pe mutu sima ya liwa ya kotika nzoto ya mosuni. Puisque le corps physique il est d'abord pécheur. Puisque so côté na spirituel te au moins le corps physique est en matière. En matière égale impureté. Donc tango za molimo tango lati kaka nzoto ya musuni boye o lati déjà impureté. Yangona bayebandima que Jésus était 100% pur. Na ebite ba kende revoir ba leçon spiritualité. Puisque so lati déjà nzoto ya musuni boye o komi impur. Pour so koza impureté mbele bata zongote. Vous comprenez? Tant batie zongo et la kisi ke kati na mutu peto eza impureté pe eza. Vous comprenez? Pour la nini oza na nzoto ya musuni. Nzoto ya musuni ndenge fonctionnaire sengaka ezwaka esengaka ebimisaka. Ndenge photosynthèse salama. Donc tant oza na ngo c'est que oza impur. Donc soko oza pur kozika, c'est que nzoto oyo kozika otikali molimo. Donc baye wana to pesaka bango losambo na biso pamba te baza susu na nzoto ya musuni oyo te. Baza lisusu na misu mibale lokola biso te. Esika emoneli oyo biso esili. Voilà. Yango na to pesaka losambo epa na bango. Eloko mususu bango baza na kati ya mokili ya molimo na tata nzambe. Biso toza dans les physiques. Anecdote moko na kopesa yo même na ndako tozalaka. Biso bana toza na posa to senga eloko mo pa tata. Mais quand on dit boule to senga maman pa papa, moko alobi te plan o poto zango bien photo les gana pas mais boye bo solisi mère, je la biso eloko boye pa tata. Pour maman il tazala na papa na chambre. Voilà. Au sali erreur te. Donc tant on senge pas maman ozo oyo uti pa tata oyo mo tant ba msusu tant okendaki tout droit okoka kozo yango te. Yango wana toyebisaka batu pe tozali koyebisa na baye bazali kolanda biso toyeba kosambela bakoko. Maintenant différence ni ezali bato basambela Jésus parce que tout le monde rappelle tant basambela Jésus la réaction ezali hein tous à la claire parce que toi na monde mokili et tout le monde abina bato basambela Jésus ba réaction ezali bazo mona pe bazo senga bazo zwa yango mais na ningo zoyebisa biso awa ngai particulièrement nga naza moko ba témoin vivant ya losambo ya ba ancêtre prévané ngai na longola kombo na ngai parce que n'avait que les noms propres ezali ladika les noms communs c'est Eric mais na préféré ko tia ladika parce que ngona nezaki ngai et ngana souvent na sambela ba ancêtre nanga on a mona bango kuté mais eza depuis eza leçon on na zo na famille nanga donc faut ko ba ko sambela parce que ngana za na grâce ya kozana ba koko ba comme na 96 ans wa bota maman nanga wa bota papa na maman na 87 ans et bato ba ya âge wana ba yebisanga sambela ba koko omo bazari ba koko na bango do papa na bango te mais koko na bango neto zo bankaka bilao donc des fois te so koto concentre sengi dans les bons mais du moins tout le monde rappelle ba chrétien ba sengaka ba musulman ba sengaka tout le monde ba musulman ba lekisa ba mabumu to ebiango ba sengaka ba ancêtre on a ce différence c'est entre ba ancêtre wana na ba ancêtre biso bana ba jisaka rapide. Ndeko nanga to telemi lelo pona ko loba likambo o pamba te pasi ezali na mokili na biso bayindo. Ba peuple nyonso ozo tanga bazingonga ya komona apogée na bango ya komona nkembo na bango mais biso tozali na pasi mutu nyonso asambelaka nzambe ya bapaya azwaka te. Je vais m'expliquer. Oya koyebi soki nga nasambelaki Yesu nazwi en tout cas eza mawa mingi pamba te soko osambeli Yesu c'est que faut voiture à sachet aux occasions ya matadi te. So osambelaki Yesu c'est que faut kota na maison d'habillement ozela tombola te. Soko osambelaki Yesu faut que na bateau bapesi yo viande fraîche okelanda Thompson oyaka na nzela mai te. Ozwaka eza Yesu te mutu apesaka ou bien Mahomet te. En tant que bayindo malgré que topesaki tata oyo akela likolo na se mukongo, malgré que topesaki nzambe na biso mukongo, kasi ye en tant que parent apesa biso mukongo te.
Ce que même dans la Bible, au moins, à quelque part, Yahweh est en train de dire, malgré que Israël m'a donné le dos, mais j'ai resté envers lui tel un père. Israël a kendaki en Égypte. Atengamaki pa sambelaki nzambe ba égyptien. Mais moi ndambo ba ndé kozoana, nzambe ba égyptien te mutapesaki bango. Ezalaki en tant que Israël na droit na ye en tant que parent, ezaneti yo zalaka parent. Ata mwana tengami ndenge nini okopesa ndenge longo banité mais okopesa le minimum. Parce que tant to botamaka, tozalaka na droit de vie. Nzambe o akotisi molimo na ye na nzoto tata na mama basali tanga azokotisa molimo. Ti jour molimo ane kokende eza na droit de vie. Moi minimum o mutu nyonso azalaka nango. Distinction eyaka parti à lipamboli. Po lipamboli ba bokolaka yango. Ou bien ba héritaka yango. Yango esalaka na mokili misusu bazwi liboye misusu baza na se misusu bazobo misusu bazobo mais tango tobotamaka biso nyonso tokendaka na droit de vie moko. Otengama osala nini tozalaka na droit de vivre moko na o Nzambe apesaka biso. Donc moi ndambo o tozozwa ezate ke tozwaka on a ba église ya bapaya na eyamba ya bapaya soko lingi bapesa yo okofaire accompagner yango na sacrifice po eza ya bino te. Eza ya bino te so tali ba loge o bandeko na biso bayindo bakoti ezala ba courant spirituel oriental to occidental soko kepa na bango bato na rose ko babelisa bana maboma te bazalaka na bana ya bizengi te pona nini eza spiritualité na bango ya ba occident eza spiritualité orientale eza ndenge moko na biso spiritualité africaine ezali kasi soko ke okoti na spiritualité ba paya fo pesa fo opesa eloko fo opesa eloko sima ozwi ya neti koko mususu apesi yo mai oleza koko na bino moko voilà olobi soki moto mususu asengi na bakoko mususu bakopesa yango sous condition voilà nalingi na tuna bo olobi o soulever point moko important bandeko fo batala ba comprendre olobi tango ba na Israël ba en Égypte bando sambela banzambe na bango do banzambe na eza ba ancêtre na bango ba ko kuta ba égyptien ba sambela banzambe na bango nzambe wana ba ancêtre. Maintenant le problème c'est quoi? Ba ancêtre ba israélite ne bango nde ba yebi ko senga pa tata ouais ba égyptien ba yebi ko senga te pa tata parce que to yebi ke nzambe ba égyptien ba ndeko exaucer na présence du peuple Israël. Tu es bien. Mais les lots ça parce que quand on parle des Égyptiens, ce sont les Africains. Nzambe on a un gonde bazaki banzambe na bisoti lelo. Banzambe bakoko oyo ya mabele oyo. Banzambe o bayebi richesse oyo de A à Z. Mais lelo to mi pesa côté mususu. O soulever ba point moko important lobby. Bato basala ba prima cour ya ba Maïkari, ba Kankar, franc-maçon. Jamais tout le monde président français ou à la franc-maçon a sacrifié. D'ailleurs ceux qui mandaient coca longue na ya kei mais awakaka et puis tout le monde a raté premier ministre français a foutu rabatu na été tout appelle ça avantage na peuple na été. Mais oya biso so ba ça la religion batuana oyora que religion ne singa makila religion ne singa fo sala mabe na point nde yango zo expliquer batoke ba koko tellement basé ya bisote moi tous base à l'exaucer à 100% zate to babongo. Évidemment na uta ko pesa exemple ya peuple d'Israël pour la nini pambate peuple d'Israël na égyptien o ezali bayindo ya lelo toza origine moko te toza pe na nzambe moko te kwa ke bango bayaki na bowumbu esengelaki basambela nzambe na bango kasi tango bakomaki na bowumbu na Egypte eza na ba oyo basambelaki pe nzambe ya baegyptien mwa ndambu oyo babandaki kozwa ezalaki teke nzambe ya baegyptien mutando pesa bango ezalaki nzambe na bango malgré que bapesaki ye mukongo abandaki kopesa. Donc na pesaki exemple na pona ko répondre na mutuna opesaki nga ndenge nini bayindo basambelaka Yesu pe bazwaka. Na oti ko prouver que moyindo moko te asambela Yesu azwa. Soko sambeli Yesu ozwi c'est que za Yesu ya solo te. Et ezalaka na retour pe ezalaka na condition. Yesu asola koloba na kopesa yo te. Akoloba ne jetez pas vos perles au pourceau. La nourriture des enfants ne peut pas être jetée aux petits chiens. Bilei ya bana ya bato na banyamate. Bobwaka mayaka ya tina na bangulu te. Pamba te oyo nyonso aza mwana na ye te na ngongana azali ngulu. Yango na bayindo lelo, la majorité de nos problèmes
eza liboso poto kata singana ya bonzambe toyebaka te tosenga nani toyeba kozongela bokoko eza bondoki te tosenga na bakoko wana eza recommandation tata permettre nga napesa yango esika nyonso moyindo ozali congolais africain ya diaspora yeba kopesaka maloba na bakoko eyambo oyeba kopesa maloba na bakoko esengeli oyeba bango otuna boyeba origine oyo tobengaka lusansu na spiritualité boyeba baclan oyo tobengaka luvila boyeba bakoko kozala teke ono pla ntango ke tuna koko kinga no oyo azalaka ndoki asilisa bato kutu na famille non moto akendaka na kindoki nazalaka te po ntango ake mona réalité mosusu mais bachrétien balobaka lola ezali parce que ono omona okomi koambrie biso bamusulman mpe balobaka ke apa monde moko meilleur ezali malgré balobaka ke tozongaka susu na mokili mais sikoyo ntango tozobaka ke koko na biso azalaki ndoki tokosambela ete donc seke aza na lifelo toloba bongo donc lola na lifelo existaka mais sikoyo tokosambela bakoko ngo ndenge nini tandis que lola na lifelo existaka tata lola na lifelo soki eza koexiste eza na oka na mokili a Puis c'est quand Dieu a créé le monde, eza na esika moko te balobaki ke ataki paradis likolo ya batol. Ou bien azongaki atiki nde paradis a. Donc, soki paradis eza a sur terre, lola pe eza a sur terre. Donc, soki Nzambe akelaki mutu po azala malamu na mokili oyo. Akreaki mutu po asouffrir te. Donc, soki ozo souffrir pa na yo lifelo yango wana. Soki ozo sepela pa na yo lola yango wana. Et lola c'est le contexte mususu o ba chrétien ba lobaka eza neti domaine de Dieu. Yango na o biso tozo benga mokili ya molimo. Et na kati ya mokili ya molimo eza pe na malamu na mabe na kati souffrance na bisengo. Eza na bato mususu neti a okufi na kombo ya bonzambe ya bapaya. Ok na prison kuna. Ok souffrir. Pas ancêtre na biso ko souffrir. Te pas bato mususu. Ok souffrir fo luka siko obima kuna ozonge pa ya ancêtre na. Wana eza bozindo moko même na kati ya ancêtre na biso eza na ba juridiction. Eza pe na bitumbu. Pamba te tolobi o eza a yango ewuti kuna te. Soki a bitumbu eza, soki a sanction eza, kuna pe sanction ezali. Bitumbu pe ezali. Oh sosola. Kasi lola li fait le premier monde, deuxième monde ndengo tunela ki question. Deuxième monde eza na oka mokili o tozali ko vivre. Oh magie o kisi o deuxième monde rien. Deuxième monde o ba lobela na jara kisi magie ezali kaka mokili ya misala mabe. Puis na kati ya mokili ya molimo o to bengi premier monde. Misala ya malamu eza, misala ya mabe pe eza. Puisque eza force. Force balobaka toute force est ambivalente. Force nyonso ezala na biteni mibale. Kaka mbeli o katela matungulu na cuisine, kaka mbeli ana pe kochuba mutu. Siko mbeli mutu eza mabe to esalelo mutu eza mabe. Vous comprenez? Donc force nyonso ndenge pe a ezala mabe na malamu, ndenge pe na mokili ya molimo mabe na malamu eza. Eza neti na ba village na biso ezalaki na ba féticheur mususu to ba sorcier mususu bazalaki pour protéger les familles. Contre qui? Contre d'autres sorciers o bayaka pona ko nuire na famille. Donc na kati ya molimo kuna eza na ba élément nuisible, ezali pe na ba élément bienfaiteur. Donc tant bazolo ba makambo deuxième monde makambo soloka surtout le to classango en termes vrai eza misala mabe ya molimo ya premier monde. Donc terme deuxième monde eza nonga par égarement nde bato alobaka deuxième monde. Mais deuxième monde strictement dit eza mokili oyo to fandi. Pour entre les deux mondes ni ne yaki avant eza monde spirituel. Ni ne yaki amibale eza monde physique otozo mona. Donc deuxième monde ekozalande monde o. Donc eza terme mo ba pesaka par égarement pona kolobela misala ya mabe o esala makana molimo. Voilà, maintenant soto beto tuna motuna oyo to baindo basambela bakoko juste pona koyeba kozala na communication bien de tolobi awa. So omoni na France batangisa bana bona français mo ke bana ba comprendre facilement. Yo wuti ok kuna to yo ki langue yango mo ozala kana mo ba difficulté ba mo. Oh so ba comme tangisa na monoko na biso lingala bana to mona muzoba côté. Donc c'est juste koloba
Et moi exemple on a faut que beaucoup plus en communication na ancêtre na yo surtout donc le faut que le santu ko ba le villa ko ba kombo ancêtre ko le la pa na ye et yende muto ko ba comment ko so la na nzambe parce que okokende tout droit pas nzambe te maintenant le barenga sina mona nzambe sina kutana nzambe surtout les chrétiens ngai na mona nzambe na kutana nzambe nzamba bimilanga bakosaka eza blasphème Moïse okutu basambelaka Moïse oka ndenga monelela nzambe apusana siko yo na kiyo boye avec le corps avec la matière peut-être pas auto sala bosoto ale na bouton nzamba bimelio mais ozika to babako na butu nzamba na sala église na na butu nzamba bimeli ngai do wani so lokuta eza lokuta nzambe soka kolobela yo azana posa ye moko ya kotala yo boyete. Il est président de la République, il a besoin de Tataladika. Il est mort se déplacer? Non. Il a cabinet, il a protocole, il a maïman so facilement pour ça naie et rekomati pa na yo. Au moins na ba tuba komi pam 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 mon konzaza bosenga na. Ndenge mort dans la spiritualité. Quand Dieu a besoin de toi, azana bato a rotinda, ezana ba lolenge o ko salamela. Et akoyo ko telemisa pe kaka même les êtres physiques. Ponzamba tumba Sodome ndenge toyoka kuna tindaka banani ba ange ba na apparence nini ya bomoto. Donc soko moni mutala mungi déjà lobino j'ai une révélation nzamba bimelinga loesa boya ya ngombala moko bongo ba te o ba telemaka nzambe atelemisi moto atambolaka te alobi nzamba pesinga pouvoir wana na ba français na bango lopoto balobaka wana milai donc nyos tous amoka ba théâtre to bango maboke soki ezaki théâtre tembe to telemité. Ce que Zaki théâtre tembeto. Moutauti Brésil, un évangéliste aérola musabatu ah. Mais na Brésil kolana no bato polio bazana no belé. Ah banana ko sala kuna. Et combien oyo ba telema awa ti lelo omona ke batikala ba pesa témoignage que na campagne d'évangélisation année kingani na telema. Ah ma seki bolanda pasteur Denis Lesi. Tanga bimi prison. Ameki ki pasteur est compliqué la bandiko bimisa ba secret. Bokende tout na il est mieux placé. Ngana ngonga oyo posa na ngeza bandeko na biso ba yindo pa bate biso na eleko o toza ba bantoma toza ba missionnaire toza na mission ya kolamusa ba yindo. Donc soki ba pesi biso mission eza pona koya kolongola mayewa na maso soki ezalaki na tina ya libiki po ya lobiko pona ba yindo mbele toyete toye kosenga moyindo une seule recommandation zongela bokoko banda kosenga bakoko tango zo senga bakoko bakozwa posa na biso bakomatisa yango epai ya tata nzambe ndenge bolinga to tanga kombo ya nzambe pese biso toyebi tozanga kombo na ye otobengaka ye mfumu wamba mpungu tulendo mawe janangila nzambe ya mpungu akongo mais lokola tolingaka mingi bototanga kombo ya nzambe tata nzambe nde bino bolobaka bakomatisa yango epai ya tata nzambe donc toye po mbeba wana eza soki mbeba wana ezalaki te ke bakoka balamukaka miracle esalamaka guérison miracle esalamaka mbele toye te e moyindo na moyindo esika nyonso ozali okomonaka ke quelque part na barace wana mosusu na bapeuple wana mosusu infériorité ezali mpona bapréalable wana nyonso toyebi yango te soki toyebi yango nde tata nzambe akotransforme biso tobandi koyeba bakoko tobandi koyeba bakulu et soki oza na difficulté ya koyeba bango banda kosengaka na moto oyo babengi mfumuki mbangu pamba te yende aza axe central yende moto aza kozipola yende moto azali kobimisela biso baye nyonso babunga banda kosenga mfumuki mbangu et puis au retour okomona transformation même makambo lobi ya langue tokobongola balangue wana nyonso tokobongola bizaleli wana nyonso tokobongola bakombo wana nyonso kasi tobanda nao na maye wana po soki tobandi na maye wana tata olongoli kombo lelo lobi okozongisa no yango puisque eza neti okati nzete dans les troncs olokata yango na racine voilà tozongela nao maye wana ale nsima nango maso bakoya po bato wana basalaka nini soki otali les explorateurs baterritoire nyonso oyo ezalaki conquis eloko liboso fo batangisa bino nzambe na bango eloko mibale fo batangisa bino langue eloko misato fo batangisa bino culture na bango donc ezali kokotisa bino malembe na captivité to na aliénation donc yambo tolongola biloko na nyonso to banda na préalable oyo sima nango nyonso na ebando koya nango
sans problème. Donc ce qui est bien na place ba mimi na restaurant singa pondu na mwanda kala na fufu yozo ko singa shawarma eke pesa oni ndeko Dimitri Bongania elle m'a demandé d'aller à Aldar nga kota nga pa mama wana gambela wana na limo ngai nanga et bah ça moi quelque chose dans nzoto moi fufa masango donc et bah ça moi loko moko voilà donc ça total bien aux autres recommandé donc bato basala ndenge na lopoto mobutu asala kana ba né 72 73 74 enfin Congo comme Zaïre donc retour à l'authenticité oh na lingala to na ke Congo to benga ngoni eza recours te ezali penza retour kozonga hein substantif oyo bima na kati babengi yango bozongi. Voilà, un retour. Bozongi na bisika oyo to bungelaki. Oh wapilelo vanampambu. Bengi bongo vutuka vanampambu ou vidila. Rentre sur les lieux de ton égarement. Donc tant ozo tambola même na kaye so ozo komozo planifier moni ke berere leki mingo sala nini okati papier na. Ozongeli na papier vierge. Ndenge moko to meki banzambe nyonso to meki moindo penza za champion linga ko ka place spiritualité bimité et nyonso azo meki tikala na moko te oyo répondant na ba réalité na ye donc so meka ki 99 olokoma na 100 zonga noka na 0. Voilà, je crois bien ngolande et zali recommandation oyo ko singa na bandeko. Voilà, tina oto yaki to singa na bandeko na biso boyeba kozongela kibokoko. Solution nyonso politique, spirituelle, technologique ya bayindo ezali na retour ya bakoko. Et tant on azolo ba retour na bakoko ezate ozongela kazi, ozongela mbabula, ozongela boatu. Non. Lingwanda. Ezalaki na eleko. So omoni ba pays neti lelo les pays comme le Japon. C'est un pays ultra technologique au même moment ultra traditionnel. Donc technologie oyo ezalelo et utina ki bokoko na bango. Bokoko évolue à nzela moko na technologie. Donc technologie o banani ba japonais baza nango lelo eza na niveau moko na bokoko na bango. Ndenge moko ba yindo bokoko na biso soki to kangamaki nango. Technologie o elinge pesa biso lelo elinge eza na niveau ya boatu te. Donc bokoko so ebandi na ndako ya matiti lobi nango ekomi na gratte-ciel. C'est que biso pe bayindo tant tozongela bokoko oyo biso ozongisa biso na lingwanda te po tozala pe na lingwanda te azongisa biso pe na mbabola te akozongisa biso na niveau oyo azali lelo po batelemi bazotala biso na technologie fumoki mbanga loba yango jour moyindo akomi yeba akosala na bingunduka oyo ekokamwisa mokili. Donc technologie na biso ya bokoko etikala na niveau na te tel un ça a évolué. Mais baye bakosalela yango bazali nde te. Jour tokozongela mfumu kimbango. Jour moyindo akoyeba le jour où l'Africain va se réappartenir. Nde bakofungolele technologie wana. Voilà, les jours où moyindo ko comprendre et si ko wapesinga ki fala zala po azana matière nyos to sigane makamte ke changer. So to bito tuna mutuna oyo ya suka peut-être pour ko kabwana. Tosala pe émission pour nous expliquer Vutuka Vanampambo Videla Zonga et Siko Bunga. Et là j'en profite encore de saluer les frères Obe Koumouissi. Ayemban Zembo Moko Wukitala Mitala pour comprendre Siko Bunga ce qui place au fond là qui les casse à Kwanga. Obe qui te que les casse à wana et ko servir yo peut-être pour au même nango tomate mo okuta on anzela les casse à wana yo otiko tika nongo musaya zui à saler yango. Donc c'est un message au wap photo bandasko ko détailler ko zo ke loko moko to me ko expliquer yango ko panza yango pour que boy comprendre mutuna biso suka ko zala olobi na bato soki netiko parti pour nous ba ko zonga ka za fo ko sambela mfumu kimbangu parce que il mtaza mieux placé au centre et lelo soto beto tuna position ya mfumu kimbangu na politique ya mboka na biso eza wapi matondo mingi na motuna ezali motuna moko malamu pamba te tolobi ke mfumu kimbangu azali eyano na mituna na biso nyonso pamba te soki okoti dans les prophéties bakoloba ke la seconde gloire de l'Afrique proviendra par son centre.
Oto bengaki na kibuna na spiritualité na biso l'intimanti. Intima, ça signifie le cœur du monde. Donc, bolamu ya bayindo, seconde gloire na bango ekobimelela na katikati, dans le centre. Pambate la première gloire de l'Afrique, de l'homme noir, ezalaki en Égypte. Or, la spiritualité vit dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, tozalaki bayindo na Égypte. La population antique ya Égypte ezalaki ba noir. Donc bayindo bazalaki na mabele Égypte. Yango la gloire na biso ezalela kuna. Or lelo bayindo bazasu na mabele Égypte te. Vous comprenez? Les anciens pharaons yang bangonde batu bakitaki lors des migrations baye ko sala ba royaume oza na Sédon ba Mani Congo ba Kankamusa ba Ilunga Mbili, ce sont des rejetons de ces pharaons là. Bangonde mutu ba ko peupler Afrique, puisque dans ces temps l'Afrique centrale na Afrique subsaharienne c'est qu'on ezalaki non peuplé. Donc lokola balobi nkembo ya mibale ya Afrique bimela na kati nango. Or, si on est en Afrique centrale, on est en Congo. Si on est en Congo, on est en Congo central. Si on est en Congo central, on est en Tina village Kamba. Donc, le col balobi la seconde gloire d'Afrique est bien dans le centre. Na votre personne de voir kende oluka et sitango balobaka nyonso ekangama ki na mbanzangungu ekofunga melana mbanzangungu. Pola nini balobaki yango. Et puis na mboko eza pembeni ya mbanzangungu yango ndeza na kombo Timanti. Voilà. Boye bingonga moko ezalaka malamu. Donc soki na kati ya mbanzangungu eza na mboka moko nzinga babengi Timansi, soki ko scruter les prophéties au quoi on appelle balobeli le cœur de l'Afrique. Donc fumuki mbango apesa ba prophétie. Olena pesa bino biyano boye bokende boluka yango pamba te. Soki otali peuple nyonso totala kango tina ba filme. Balandelaka prophétie. Total partout tina ba dessin animé. Ce qu'on dit bien, il y a des messages. Il y a dessin animé mais ils respecté. Reine wana pona ase quoi roi esengaka prince moko aya. Donc au fur et à mesure baza ko évoluer, baza ko tourner prophétie. Ce ba comme bloqué baloki prophétie lobaki to sala boy. Au moins mutu mo ba ke dans les grottes perdues, na ba caverne. Bake luka bomengo. Ba luki bomengo ezate ba lobi tozonga. Oh non, mais la prophétie ne peut pas se tromper. La prophétie a dit que to salabo tokemo na prophétie. Tokemo na eloko to luka. Mais pona nini moyindo alandelaka prophétie na yete. Ponyo seza na kati. Nyonso komama. To mituna, to nyonso lobama nyonso komama. Donc avenir politique ya Congo, fumuki mbango aloba yango. Nyonso oyo salama awa eza hasard te. Kozala ya président Kasavubu, ya président Mobutu, ya Mzee Kabila, na ya président oyo aza siko oyo bato bazali ko contester. Azali na kati ya bilaka wana. Donc to kende, to fungola, to yeba. E nenga za na kati etamboleli na ye ekomama. E nini oyo biso esengeli to sala puisa mokonzi ba encadraka ye, mokonzi ba kendaka na ye. Ndenge un général romain disait, quand j'avance, avancez avec moi. Et quand je recule, tuez-moi. Donc si longtemps que mokonzi zongi simate et sengelito avancer nae. Mais pour avancer nae, faut te batina ya prophétie. Donc bayindo motuno tuni biso nga na ozong sela yango susu baye bazali kotala biso bokende boluka boyeba mabomba mimi nini elobama pona mboka oyo. Aussi longtemps que tokoluka koyeba mabomba miwana te, aussi longtemps que tokoyeba kosalela yango te, tokofunga te tokanga journée ya lelo. Siko est-ce que mabomba miango na bandeko bazali banda bakoluka ngo na Londres, na Angleterre, bakoluka yango na Espagne, to bakoluka ngo esika wapi maloba miango ebimila. Les préalables bébé esika bakoluka pamba te, ndako nyonso temps batongaka ezala na salon ezala pe na ba chambre nango. Donc babanda koluka. Et au fur et à mesure, banda koluka na nzela bando tambo na boyebi obaza na on. Mais tant ba kotambola mwa musika nde ba olakisa ba case moko ya village mo eza pembeni. Ba loba otamboli déjà 70 km, mais lokola nzela eza ya 120 km. Kota na mboka oza na bifurcation pour ozwa suite ya continuité. Mais pour ba tambola tiba koma na 70 km, eza ba luka ba scruter partout ba tuna. Et tant que retourne, il y a une recherche, aux collecter nyonso. Après, banda koluka.
mais mpona kofacilite bango baluka esika nyonso bazali kolobela boyindo, baluka esika bazali kolobela boyindo ale na suka nango nde bakoyeba kozwa pole po soki na loyebola na nemwana ntemi boloba aza na penchant, soki na loyebola mfumu nkusu mareke nga aza disipa papa nkusu boloba aza na penchant mpona kopesa bango penchant te, nayebisi bango boluka mayema nyonso bazali kolobela prophétie ya Afrique centrale à partir ya Congo, plus précisément la province ya Congo centrale. Et esika bakosuka nde tokolakisa bango kazi ya koko nini baoketu na po bakontinue bazwa oyo toza nango bosenga. Voilà matondo mingi tokomi bongo na suka na yebi te na bandeko bazolanda yo parce que opesi bato biyano oyo wapi tozalaki nango mposa opesa bango na yebi te moi 2-3 personnes tozali na mwa liloba suka kobakisa. Matondo mingi liloba ya suka tosepeli tata mopanzi sango ndenge boyambi biso. En tout cas, mingi ya kolobeza, bongisa manaka na bino, mbala mususu lobby sima ya lobby boyamba biso susu to loba, pambate. Ngonga yango ekokaki. Ngonga yango ekokaki. Tokopesa mbote na bino nyonso oza disséminé partout. Tebi ke presse en ligne, baye batala kama mingi ezali bino baye boza na diaspora libanda ya mboka. Topesi bino mbote. Bino pe boza na kini tomonaka malgré ba mega crédit na bino ba activation botalaka. Tokotala mingi nengwa moseka esika bozali, nengwa tuyo esika bozali, nemwaila nentilulu africain libre, nengwa bikotele, nengwa dubilo patience, Lisette Mibo boza penza ebele, donc on risque na éterniser sous le loboko ya tata journaliste, mais esika nyonso bozali nayebi ke bozali kolanda kamita ya Congo bambote na bino, et pourquoi pas tokutana sous lobby na sujet mususu ya malonga pamba te tokotika te ti bayindo bakolamuka. Voilà matondo mingi wana bongo toyambaki bongo ne mampa Festi Soleil toza bongo na Congo Bopeto TV na Africa Telema TV na ebeke na tokoyeba na koyamba yeso poto lobela bongo kaka mfumuki mbangu parce que belé bazo comprendre bazo tanga kombo mfumuki mbangu na nzela bazo la taper ba photo na ye mais bazo yeba utilité teto mfumuki mbangu azali nani. Parce que neto lo bien ok bango kuna ba respectera kombo Yesu bakendaka nango batia ngo na place mais biso tozo ko koyeba te oui okol bakeng na yebi papa mfumuki mbango soto tuni motuna mfumuki mbango pona yo aza nani asala nini alekela wapi omona okoma kobeta munoko eza lokwa lelo hymne national na biso so lo tolbeto za micro to tiango na nzela na bato bazalaka na bepoka ngo so bando betolo hymne national awa okosuba ndenge moko pe na ndenge ndeko nema palobaki bana mike bakoya bakotangisa na baye o singa batangisa bana donc mikolo koya tokolobela bongo sir fumuki mbangu to banda pena wuta tia ye mbanzangungu tia ye Kinshasa nenga bandaki soki maçonnerie na yeso ki nini nenga komaki chef na ndenge nzambe akotaki kati na ye pona kotalisa ye o wapeza libeki ya bayindo na kati ekolo Congo donc na bike tokoyamba ye na épisode ezoya menga na kosenga merci wala tokolobela na deuxième émission tunga na kosenga merci na bandeko tu voilà donc fatu soto sisa oloba ingeta na sepeli pe na sujet na yo na bike nengwa mansanga sika zali nengwa mangituka nengwa tuzolana bako zana posa baye ba mayewana et puis nazo senga demande direct jour ko lobela maya mfumuki mbangu wana na osepela obengela biso nengala 9 lumière azale invité na émission na et bobo sénateur bobengela biso tata Ndombele to yamba voilà émission moko o wapi bozotala déjà siko sto to lobela bongo mayi matali moka. Ok, tata Ndombele peut tout ça sur une émission mon auto robeta kaka c'était voilà kambo ya prophétie parce que au bibi sélection na motuna na tunaki mbangu azali wapi na makando etali ekolo donc tata Ndombele to kozoa to kosola na pena place wana mbangu na politique lelo na ba point où tu beto na yepe to ba na koyamba Yesu voilà bo zala bo bengela biso ba omi balé puisque du choc d'idée jaillira la lumière. Tozana elika ke mukolona soki baomi balé bazana biso elongo. Ezasuma évidemment. Voilà matondo mingi tokomi bongo na suka ya bino ndeko la dika na Congo Bopeto TV, Africa Telema TV et na bandeko to balingaka ngai bozali banda. Un grand merci à Nayo Mama Gabi Wabelo place aux Ali Bambo Tebele. Merci beaucoup on a le manager brésilien, manager Darly Mungu à RTL. Merci beaucoup na maman grand prêtre mère
Malonda depuis Luanda, moi aussi ya boss Simon Luawa ya Kuka depuis Kabinda. Merci beaucoup na Berger Banganga depuis Luanda. Merci beaucoup na le corps du désir Guylaine Bouana depuis Luanda. Merci beaucoup na Baïnos to Balingarangai. Ba adresse na biso Zaliwana, besoin de suggestion, besoin de compléter information na auto to balelo, ba adresse ça sur Facebook, ba numéro WhatsApp ezawana et numéro portable ezawana o benga ba téléphone fixe to bengara. Donc ezali bo benga biso to ba no sola no matondo mingi na ndeko studio 9 lumière nenga ngo sungi biso na sima matalatala. Merci beaucoup penayo nenga la fils du soleil na ndengo répondre invitation na biso to kutani bongo na épisode ezoya. Bye. Matondo mingi.